Na saba nzete basili. Kaka ba bilongi akala. Nazo ebiso ke nazo ebiso lelo, non basalite. Mais nazo la kao lelo ke les mêmes batouan la bazongi. Bo s'attendre te ke bango ba osa eloko. Loba ke présent longole mais ami longole la bango avant. Pour ceux qui batike le bango espace bazui couloir tokolela. Miyibi. Nzamba sukaka soki bayibi boloko eza na bango. Mutu akolika mabe akolika ka mabe. Ezalbo bakoti sika. Basala nanu te. Bakoki pe koyiba. Et comment kaka misalo kende koluka ba recommandation. Ba okitisi wana oyibi boloko. Vous avez été surpris au monde du ministère rebelle mais yé moko premier ministre à la tête ministre moi avant dans na bureau. Bon, premier ministre baché to monika kabaché. Mais là on a CP na ipo ça fainéant. Bilongi akala o ebimi wana eza mabete eza pe bien. O yé moko ayebi ke na sala ki mabe na époque kingani. Mais lelo to comme na époque ya Tshisekedi Félix ngana zolo bana président de la République. Gouvernement oyo eza président au top mateza yo. Soki échoué tokotala nde yo président Félix. Yondo échoué. Eza problème te ke ya kolobaka to sala division to kabwana bato ya kala nyonso baza mabe. Est-ce que bato nyonso basaki na gouvernement ya Kabila nyonso baza mabe? Après ba basala na gouvernement onde banzambe. Kolo ba ministre o ba kotisi kala musala bo. Baza ba ministre ya Kabila te ya Tshisekedi pété. Ye nanu aza criminel. Atie batu atindi batu po bakanga donc ezo lexaka likolo po Thomson epolaga na mutu ekititi na se peut-être azoluka pe succès po ayebana talaka banda akota asa pe lote mais aloba Kinshasa bopeto me bopeto nga malunga ezate jusque là aza basé kaka na ba moto. Bonjour, Nabalandinia, soya vérité universelle. Les Alika Kanga et Abino Joyce Tumba, autrement dit Benzema de la presse. Hein. Je dis déjà bonjour à mon caméraman, Balobi Christian et Tozala Neka Pemben. Sans oublier bonjour à toi, mon boss, maître John Moté, ma maman Micheline, Wana la reine mère Nabiso. Kakande Bozo Monalelo, micro et vérité universelle et Kitina terrain pour notre solo na bandeko. Président de la République Abimisaki gouvernement, président de la République Abimisaki gouvernement nae, yango to Kitina terrain poto yoka to tuna bandeko. Est-ce ba sepeli na gouvernement ngoto ba sepeli na ngote. Donc bolanda kaka bokoyoka nde bandeko bakoloba, ndenge bandeko bakoyanola na micro ya vérité universelle. Maître John Tolanda. Bonjour. Bonjour. Maman Tomoni, président de la République a outi ko lancer gouvernement de Bimi, gouvernement na yo monindeni. Gouvernement wana na moni en kitoko makasi. Na moni ngo bien parce que Fachaza président oyo tozo soutenir na ba prière premièrement nano. To lingana no mboka na biso moko ba inyamboko bazebele. Koloba mboka ko bonga lisusu te boye te tant que bana na Nzambe il faut to bénir mboka. Maloba obiso to ko bimisa nde muto ekosala parce que l'homme c'est l'esprit. Ngana sepeli na gouvernement parce que bilongi akala o ezalaki kosala mayuya mafia to nyoko mingi peuple congolais. Nous sommes des intellectuels mais on a beaucoup souffert dans notre propre pays, on a beaucoup souffert. Et loko idée à homme ya chef de l'état biso tozo soutenir ngo na ba prière po biso to lia fruit ya mboko po mboka na biso. To moni bilongi asika. Malgré bazo kota to soutenir bango na ba prière. Idée ya mokonzi ya mboka eza idée ya ke soki ata yo mutu ba nommé au ministre oye na esprit ya corruption oye na esprit ya moyibi boloko ezozela yo prison eza na yo to soutenir kaka idée ya mokonzi ya mboka to kende liboso pona nga na féliciter Fachi aza le seul président oyo aza na idée ya kitoko po Congo tozala kaka au pays riche biso moko ba pauvre te to soutenir kaka idée ya mokonzi ya mboka. Ponga moko nazaka nanu premièrement première intercesseuse nae. Maman na ndongo lobi keto omonika bilonga sikanga na ko informer ke na kata gouvernement o bilongi akala pe zongi. Bilongi akala soki ezongi ya bato wana o basalaki na gouvernement o eleki miyibi. Nzamba sukaka soki bayibi boloko eza na bango. Soki bayibi kaka Facha kanga bango to souffrir mingi tala to ana kanda mboko to souffrir mingi to zanano to tangi eti de fête ba diplôme ezo chemin na bandako tala kaka est-ce que to ko sepela e koma kaka misalo kende koluka ba recommandation ba okitisi wana oyibi boloko zamba zanzambe boloko mokonzi mboka alemba te ba musu bazolo ba o aze chancho pona nga Facha ja e chancho te aza président
Asa président bilongi akala te zongi ba kolandela bango. Ba olandela bango. Maman liloba nini okokoloba pona premier ministre oyo batie en place wana liloba nini okokoloba pona ye. Asa tata moko na moni sala kala mais akosala bien. Asala bien. Biso tozo souhaiter kaka bénédiction pona mboka na biso. Pobi baby, rechercher la paix dans la ville qu'on vous a donné. Comment chercher malédiction en mboka? Il faut chercher toujours la paix. Biso tozo bonde la pona mboko. Président wana ata premier ministre wana tozo bonde la pona yeka basala bien. Ok maman merci. Continuez nzilano biso pe tozo continuer musolo. Ka ande na zolo ba tozo koba kosala ka musala na terrain. Bonjour papa. Bonjour. Toye kokuta papa na kata musala zo sa musala na ye. Papa lelo tozo solo toye masolo na biso lelo ezali que gouvernement bimi. Gouvernement on eza bien toza mabe. Gouvernement ebimi ya liboso gouvernement ngwe bimi. Ozo mona te que tozo mona changement te. Kaka na ebandeli, kaka na ko bima mbala mo tozo mona clarté. Te na ndenge ni. Bilongi akala o bazongisi wana ba reporter nini. Batu lokola batoma luwaka bapesa ke université bongisa abombi mbongo tanga monike baye ko tshai musukusuka bimisi mbonga sala université uzomona teke pourquoi bozongisa muto yo azana berere grave se monisa ma ese revesa boko tshai bilongi musute mboka ngo ko pesa pe ba chance na bilongi musu pete ba simba na mboka ba gérer na bato pe ba géraki liboso batala batasika ndenge ba ko gérer kaka ba bilongi akala nazo ebisoke nazo ebiso lelo na ba salité mais nazo la kaolo lelo ke les mêmes bato wana la bazongi bo s'attendre te ke bango ba ko sa eloko loba ke président longole mais ambi longole la bango avant pour ceux qui ba tikele bango espace ba zui couloir to kolela ya zala ki wana imaginez muto azala déjà na gouvernement sala asala bien te population déjà ba sepela na yete bozong saka bato ndengo na poboluka population ba tomboka o po basala nini batu musu bazangi so ibomoni bato ozanga te boya kozwa même biso to sala biso to bana mboka ti biso to bana mboka to boyi bilongi oyo basi basala e batu nyonso to wana o FCC che donc tozo mona bango to siri na bango te ba ko travailler pour na biso peuple ou ba ko travailler pour avantage ya président wa longwa ki liboso tozana tina bachela biso bato baza capable ou ba kobongisa mboka kende liboso tozana tina ya bilongi akalate baya kozonga wana po baya koambrouiller biso pamba en tout cas loko tolobi tozo nga na zolo bana président de la république gouvernement oyo eza président au top mateza ya yo soki échoué tokotala nde yo président Félix yondo échoué tokotala nde yo président Félix yondo échoué za bangote bato yo tche wana soko tche na sentiment papa etali yo biso tozotalela tozozela parce que tokufina on nzala tozomona makambo clarté bolobi boche classe ofele nyonso tu bolobi maintenant tosali bosali loko moko te wana tozomona kaka ndenge bolobaki tozela siko boko tande na action oyo ekosala ke biso population to sepela na makambo boko sala mais soki to sepe na makambo boko sala te maman tozotalela tozozimele tozotala siko liloba nini okoki koloba pona premier ministre o bache liloba nini okokoloba bien conseil nini okoki opesa ye. Bon, premier ministre o bache to monika ka bache mais lo ngana sepe na ipo asa fainéant na yebite soka osala nini na lobi boye na za clair na zoloba premier ministre bo cheli biso na miso no nazo mona na za fainéant ko ya kosala nini bato baza apte bazate pourquoi bozo la biso ba biso to lingite est-ce que na mboko bo oselo ko pe population lingite nyoso tuka o to lingaka te bo imposer biso naza mi rolo ba tena suika wala. Ok, merci papa wana wa uti kolanda ba propos papa asili ko bimisa ba réponse au papa asili koloba ezo engagé kaka ye yenda pesi ba réponse na ye merci papa tozoko baka toujours na musala na biso tozaka na kati ya terrain. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa tomoni gouvernement uti obima liloba noni neza pona gouvernement uti obima. Bon gouvernement o uti obima to pesi yango chance mais souci na biso ezali bazala wana te pona ko servir mutu o autorité morale moko boye o mutu mote bazala wana pona ko servir peuple ndenge idée président celui que après 3 mois obanda ko sala bango ba audit eza idée ya bien
mais ezala te ya maloba ezala pratique pour to vivre ke makambo oyo azoloba na biso ya makambo ya solo ezala wana te gouvernement ko aider ba poche na bango na ba famille na bango ezala gouvernement ko aider peuple pour na minute au peuple todo souffrir to fota ki bango bakomaki wana gouvernement lelo ebimi to sepeli bilongi ya kala oyo ebimi wana eza mabe te eza pe bien oyo ye moko ayebi ke nasalaki mabe na epoka kingani mais lelo tokomi na epoke ya Tshisekedi Félix ntango batenga awa eza mpona aider peuple eza te mpona aider poche na ngai. Papa liloba nini okokoloba mpona premier ministre oyo batie wana? Bon conseil oyo kaka toki koloba to idée tokopesa premier ministre oyo batie wana azala premier ministre ya bureau te azala premier ministre ya terrain oyo akobanda kolandela ministre moko tozalaki mpe surpris ya komona baministère ebele mais ye moko premier ministre azala te ke ministre mo avandani na bureau bavoyage kilikili te aza mokolo aza na expérience ebele asala aza professeur donc asunga vraiment bagene mpo avenir ya mboka ya lobi eza mpa na biso bagene soki kozala ke premier ministre kozala ya bureau to ya bavoyage vraiment ekosunga biso te bagene. Merci papa. Wana tozoko baka na kati ya terrain bo uti koyoka ba réponse ya papa asili koyanola na micro ya vérité universelle tozaka kana kati ya terrain pona kosolola na bandeko ndenge bazali koloba. Bonjour papa. Papa, tomondi gouvernement uti kobima okoki koloba nini pona gouvernement uti kobima? Bon, comme nous sommes là, nous tomondi gouvernement ndenge bimi. Tous autres, la action concrète, ce qu'ils avaient dit, parce que ça fait au moins 8 mois que depuis le gouvernement de l'attente du gouvernement. Mais jusque-là, Ebimi, malgré il y a action, ce concret ou pas. Parce qu'on ne peut pas juger quelqu'un, il n'a pas encore travaillé. C'est comme ce que les étudiants font pour Thomas Lowaka. Il ne connaît pas et il n'a pas rien dit, c'est décidé battre les mélaillés. Pour de quelles raisons? L'étudiant n'a pas ce pouvoir à côté de l'autorité politique. Ce n'est pas un expert à quoi que ce soit. Autorité politique, lorsqu'on l'établit, on attend d'abord qu'il fasse quelque chose. S'il ne fait pas, selon vos attentes, c'est à ce moment que vous pouvez vous revendiquer. Mais vous revendiquer alors que l'autorité politique est établie. Ils doivent attendre ce qui Thomas Lowaka a certifié Bangote n'a pas besoin de Bango. C'est à ce moment qu'ils peuvent revendiquer. Mais c'est pas, ils sont encore étudiants, ils doivent être dans les chambres, mais ceux qui sont à la maison pour quand même participer dans les cours, comme ils sont en grève, chercher des solutions que peut-être vers la fin de la session. Et non, qu'on a revendiqué parce que ma année académique prolongée, on a subi ça et tout beau yango qui est ça le mabongo. Bongo pour le gouvernement oyo ministre oyo en place. Ministre en place il y a ministre Bisso. Oui, ça c'est mon professeur. J'ai beaucoup de respect en Niniponaye et je crois que bon peut-être l'âge mais Nazo peut souhaiter bonne chance qu'il va quand même faire quelque chose. Merci. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa basili kobimisa gouvernement ya sika na premier ministre na biso au moni ndenge nini pona gouvernement o esili kobima. OK, bon. Est-ce que on a ngoloba bokolakisa yango? Oui papa tokolakisa yango po toye kotuna bino pona ba kondina biso l'air ba kotala ba mona place mabezali ba bongisa basala ka malamu. Moni gouvernement ya mboka po oyeba ya mabeto ya malamu e bandaka source e bandele to zabana mikete to passer ba vie banda to bengana Mobutu musée aye Joseph a remplacé bo yaka kotuna batu bo kanisa ateke batu public oyo ezalaka peuple ezana cité to ndenge to zalaka wana boke ko sala ba référendum na banini ba assemblée na bino ke to zali bato to yebi likambute mais biso to sibir pasi ya mboka banda e bandeli tina héros
bato ebele bakufi bato ebele batikali ponga na ye bake gouvernement eza ya bien eloko liboso ba parlementaire debout na kwe Éthiopie na ville na sabanzete basili c'est-à-dire gouvernement ya bien ba misale monani po bato wana kokanisa teke baza mayele te bato ne basali politique o ya mboka e vendre maintenant lelo ba mi se trouver te Bami se trouvé te tokoye banene gouvernement bien misala gouvernement bien nega pas les noms ou bien batie bato asika ou bien batie bato akala ou batie bato asika eza ya malamu non oyo azolo bake batie bato asika eza ya malamu bato akala nyonso baza mabe te e bandele alors mboka négal pas que pour tambola il faut changer bato na période oyo ba komi ba mpakato oyo ba sale mingi bocha oyo ba remplacer ba jeune ba kusala malamu non ko sala malamu eza motema ya mutu ko sala malamu eza motema ya mutu mutu akolika mabe akolika ka mabe eza lobo ba koti sika ba sala nanu te ba koki pe ko iba mais tozoluka yango te tozoluka ke justice et salam base ya makambo nyonso eza justice tokei na ba pays musu eza na ba guerre mais omoni ke ba pesi mobeko bato batosi makambo nyonso etosi eza problème te ke ya kolobaka to sala division to kabwana bato ya kala nyonso baza mabe est-ce que bato nyonso basaki na gouvernement ya Kabila nyonso baza mabe après ba sala na gouvernement onde banzambe ezali nde mobeko frappe donc loi esala musala nango bato no bazala tout droit ezala bato akala ba koti kuna mubeko bakolanda kaka oyo kusalamu ba frapper nde ba frapper mais soki to tiki kaka to zwi bato asika ngapena na bato asika to ya kale pana nga kuna ezate ngana bigake soki mubeko za tout droit ezala mutu azaki mabako zongo le père Tshisekedi to comme la conférence souveraine zairo za premier ministre et comme qui est premier ministre azwaki fimbu te abetaki bato te alobi kali lobake oyo ayebi azana eloko l'état aya kozongisa bakar na tongo etondaki kuna na palais du peuple donc malobaka ka ya le père alobaki ezaki teke achani ba gouvernement oboy ye kaka lobi yesimbi oh tozo kende ko changer boy ti to kolobaka biso nyonso to lekaka il faut ko lekaka ministre pose la bien mutu ake koyekola na poto soit disant diaspora aya oyebi opso asalite directement ba écouter ministre donc soki asali erreur bokoloba ke ba chaîne ba bandi les sous mabe o ba koti sika non ezande mobeko esala action nango surtout droit batelmina mutu azane erreur avocat zo défendre comme si tout droit ou bien bakango biso wana ba agriculture na vétérinaire. Merci Esili. Papa, question mususu elinga inde tozo solola boye. Papa babi misale monani compagnie ni déjà yenamboka. Mama, misale monani mito neti ya biso toza la ba chômeur. Hein? Si tozo zela misala ngo tokende. Même naza na opposition na lamuka, même naza wapi, même naza na majoritaire. Ba chômeur ya kende na Gambela, kende na ko Ethiopie okuta mususu bato cash, ba mususu bato ya lamuka mususu bato ya majoritaire baza kuna ba chômeur ebele awa tout droit Éthiopie na coin bazo zela misala ba mitu wana batanga o babenga ba parlementaire debout ba vrai parlementaire kuta koleka ba député obino bovotaki mais toza ba chômeur kuna kende na ville na zap otala ba chômeur tozali wa tozela misala so ebimi et mona naka mutu akoloba lisusu ni ote donc misala soke ebimi yoko yoka ka bato bakoloba te to continuer ka gouvernement ngo ka yango misala eza tetika ko ya ko sonde ndenge wana mama misala eza wapi e uti wapi bandi wapi to yoka misala ba chômeur ba omoni kwe wana Ethiopie ba chômeur nde ya mboka na échangeur ba chômeur naza ba chômeur ba parlementaire debout nous sommes des chômeurs bien qualifiés. Ba vrai député penza to défendre moko poto banda tala lelo lipe komi batu mususu ba ya oliaka on comprend tout ça li nanu ba bouloté tout ça li ba bouloté boulot soke monani nana wa occuper le susu ke kingandi lungwa boulot ezate
wana kusonde te boulot e ali nanu te oyo alobi ke boulot e ali o mona kwe wana Ethiopie esila. Merci papa totiki yo na musala en tout cas papa azana kanda makasi wana ba uti kolanda ba réponse ba ndeko na biso ba pesi ezo engagé kaka bango biso to salela bino ka musala pona koyoka boyoki ba ndeko nde bazolela gouvernement bosaka ya malamu ya mabe botika po ba ndeko vraiment ba na kanda makasi tozoko baka na kati ya terrain pona kosala musala. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa lelo toketi na terrain pona retourna bino gouvernement e uti kobima omoni ndenge nini na gouvernement o ba en place. Bon, gouvernement est au Bima. Et ça, penza ma bête. Pour le président Nabiso, premièrement, à 8 ans, penza, il y a étudié d'abord, premièrement, Mboka, koye bana nous recette et go tarandengeni. Si on a bateau, bakoti, donc biso toza à l'aise. Pourquoi? Parce que tosi dia temps ya Mboka, toyebi dia Mboka ndengezali. Alors, gouvernement, biso tokolengate, toyebi. Donc, oyazali kolo ya gouvernement, oyazali kolo ya mibekwa nani. Oyazali kolo ya mboka, oyazo konza mboka. Ayebi déjà. Et l'homme ya bangela gouvernement ezati. Gouvernement ezaki kitoko. Soki ezalaka mabe, kaka biso nde tolinto tele matobo ya keza mabe. Donc, yo mongo yebi donc à 80% basi bandemi yango. Eza mabe te. Est-ce que okoki koloba nini pona gouverneur de la ville? Okoki koloba liloba nini pona ye? Bon, gouverneur de la ville peut-être azoluka pe succès pour ayebana talaka banda akota sa pe lote mais aloba Kinshasa bopeto mais bopeto nga malunga ezate jusque là aza basé kaka na ba moto donc kokombola na ba moto to mona ngo mais na ba moto nde aza focalisé wana donc azokolisa musala na ye ko kanga ba moto donc ko sala bisala sala likolo moto. OK, au contraire il faut que donc azwa biso en charge biso ne tokoza la gueye pe azala gouverneur pour aza gouverneur pour le biso mais azali ko s'imposer contre biso donc ezo sala penda bien te na tuna kayeka ke est-ce que mwana na yo akokoma nini monta na ville à Kinshasa mwana yo peut-être aza na poto aza wapi mais biso awa to kemba to bulaka pona ko vivre mais yo koti okomolia uti kuna so na numbi so wapi obomi bato komi atina Kinshasa po banosa osa bisala sala donc oui asala mabe po ndenga zawana mwana na ye akokumba moto ti donc eza mabete kokumba moto eza boulot soki yo koti il faut bandaka kokanga bango bakangela bango nini bakanga bino possiblement na ba air nini po tozomona ke ba moto ezotambola nango na ville ya Kinshasa mais yo yebisi biso ke bazokanga bino bakanga bino na butu to bazokanga bino na moi po na moi to monaka ba moto etambolaka parce gouverneur aloba nini bakanga bino na butu to na moi na air nini pe bakanga bino so toko ke na oti kana mot des arts na wileri ba okanganga wana mot des arts mais na yebaka te présence na ngai na prince ou bien na ville et bakisaka nini elongola nini donc eza bilo mobo ba osala motema mabe kaka eza motema mabe na article nini pe lobake moto ekokoma na ville te po mboka etambola na mibeko na base nini na article nini oyo okoyebisanga ke moto ekokoma na ville te na ville wana eza pe na bato pousse baza donc biloko eza ebele musala ya kosala ezaka tokanga moto te po soko lobi tokanga moto donc na bato bakotia na nzela bakobanda botola bato ba moto donc ezaka crime c'est comme si ye nano aza criminel atie bato atindi bato po bakanga donc ezolakisaka likolo po Thomson epolaka na mutu ekititi na se vous comprenez donc ndenge asalaka wana a protéger des boulots na ye vous comprenez donc a protéger des boulots na ye biso to sala de façon que to simba paye donc makambo ke liboso oli ake abwakisa biso. Merci papa. Okay, merci. Gouverneur wana uti kolanda bande kwa moto bazolela ndenge bazokanga bango papa soki okoki kokitisa motema na opo na bata moto basala musala na bango à l'aise na ville ya Kinshasa ko sala biso bien. Bonjour papa. Bonjour mère. Papa okoki koloba nini po na gouvernement oyo eza en place na minute po chef de l'état déjà bimisaki gouvernement okoki koloba liloba nini po na gouvernement chef de l'état bimisi. Le problème est que le gouvernement a bimi 76% point quelque chose il y a batouasik. Mais et là on a aussi que chef de l'état a lobby
na beta na mnoko ambok. Bon, ngasambi kole mwanga ebe jwalu kongwalu. Nangwamu njemusambi kole haji gouvernement mwatu. Nangwamu chini mwakulo mbanchani. Fumwaji tunga muleje bwani. Bantu bonsu bisamba byonsu byenze mujumu. Conseil gratuit mwakupesha ba na beto. Baji ba nome ba ministre ngwani. Bantu bisamba byonsu babwejo makabine. Abanga chimakango abu bakajibabu bakala bana babani bakajibabu banga ta famille yabu bele mu gouvernement babwejo mu cabinet nangwamu et puis benza mujumu selon vision wa chef de l'état balekela malo abu abenza chef de l'état wenza action bakadi bimane noni autorité morale bintu autorité morale abi bimane ujik bwalu neni gouvernement man uratu bwalu mumuna bombo est-ce que le bani ne kokolo ba pona premier ministre ou bien conseil ni ne koki kopesa premier ministre amboka na biso o ba cheli biso premier ministre njimuleje bwani premier ministre d'abord wetwa njimuleje bwani wewa anga tabantu bonsu baji au-delà wa 60 ans 50 ans anje batere kulusek anga to ku babitene ba tetwa babaluma ba makanda baluma ba menji parce que moi le gouvernement weba bwani twenze mujimu investir bwani ukeba ba investir bwani ba investir munemu tukebe mijimu nangwa kima loka wanga tabatatu bakulumpu kaje bateke ku babwesha mu société bitu bya bwena to usanga na bito ye mwanze bitu bya bwena bwani teto kala mu myoto twenza kanfu tutana nenda bikola menemene nitumi hata jimojimu. Merci papa. On a papa à côté. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa koki lilobani no kokolo ba pona premier ministre na biso bien pona ba ministre o pe batikali. Na ba ministre o bazalaki bazongi pe na kati ya gouvernement. Lilobani no kokolo ba pona bango. Bon nakolo ba ministre o ba kotisi kala musala bo. Baza ba ministre ya Kabila te ya Tshisekedi pété. Baza ba ministre ba congolais. Na ba congolais toza bikolo belé toza baluba bayaka ba mongo toze belé ceux qui va un esprit ya bakendaka kinga kati ko sala réunion po ba uti na FCC to ko beba na mabe neto aboye toza programme wa chef de l'état la population au centre de tout bisonde tozali na centre nyonso o nga plus mo bilu ministre ya urbanisme et habitat oye po boto la bato mapangu te po zo famille na ocha na Gombe te oye po sala musala boto la liboso mapangu to boto la bino mapangu na ndenge ni Koko Nyangi aza ministre ya urbanisme et habitat aboto la bato mapangu ya beaucoup de rapports sur Koko Nyangi bato mambo eza bato ya régime passé ceux qui bazui chance ya kozonga to boyite na mboka nyonso ifo bato za expérience bazala basala na volonté ya mboka soki bokomi na makambo ya parti pris bokota bisi ya kinga kati boke solola autorité morale contre biso ba peuple bino moko boyebi base nde ezalaka to kitele bino makambo yebe ba mabe nde eloko nazo yebisa gouvernement ya sika yango wana soki mutuna mususu ezali est-ce que conseil nini okoki kopesa na ba ministre o baza en place to pe ba ministre oyo bazolinga babanda déjà misala conseil nini okoki kopesa bango conseil na opesa bango eza boye boza na muto a train bango baza lokola ba parti elandaka train mutu ya train de Félix Tshisekedi était naye alakaki makambo ebele